Kilongo TV. Pene Maman Olive. Mingi mingi. Pene pene à Maman Olive. Mingi mingi. Pene pene à Maman Olive. Saka. Kilongo TV. Maman Olive Lembe Kabila. Maman na évité. Ozang sanga kama yoba maman. Kilongo TV. Maman Olive Lembe Kabila. Maman moko bien, maman Yabana. Bolimbi sanga penza en tout cas. Maman na biso penza, maman soki yote. Leta musima kate linga ndeko na ngalo. Kilongo TV. Merci beaucoup. Merci Béné la Maman Olive Lembe au hasard ange gardien. Kilongo TV. Soki epela olo baboye eza pour la Maman Olive Lembe. On a télé nenga nazaka déjà demi à mort na Kilongo TV. Maman te sengo kaka merci. Zala kaka na ngwende na yo vraiment. Zala wana. Umbela. Ba bouger les Umbela ba bouger te ba bouger te zala kaka. Kilongo TV. Zozang sanga kama loba. Na zo ebate na loba nini vraiment maman merci beaucoup na moni soutiti elo na mona kaka na ezaka ya ngote ona moni sikolo longo ozongi sepena na chasser ya sika. Kilongo TV. Yango mingi. Pene Maman Olive Kabila. Voilà babi eza maman na biso. Do aotika ne biso te. Wana siko bovanda. Mame babi poto eza koinda. Botu ningate bana poto site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane wana bakata kate ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV. Bisous bye. Mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Amotema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na ngai ya suka ekouta na ye. Il faut descendre. Et là, je dors. Il faut dormir. Je regrette comment je laisse cette lit. Lit mouvementé. Un lit mouvementé du corps. Mais vous n'allez qu'ici. Vous n'allez qu'ici. Ne donnez pas votre dos. Ça suffit, là, ça va. Même il faut tout là. Tout ça là, non, pour ça n'est pas été les personnes personnelles. Ni ça cassé. Il va monter. Au moins on te dit là comme oui, t'as ma pote qui a va se cater. Non, je l'ai là comme ça. Dans le sécade, il va découvrir dans la Zélande. Oh, bah attends que sorte les malheurs est bon. Les malheurs est bon, surtout cette malheur, pour moi c'est vrai malheur. Zélande non en français Zani. La route est là. Ah. Sana como ambaço. Na França, nem
Ce qui fait Jackie le dictionnaire côté Jackie. Ircel de nini? Ircel de Birili ezali o ba komo so buka mir. Dans c'est Birin na mieux et ça Ircel de Birili. Bon, tu sors de Birin, ça le bateau se font un peu mis. Et bien pourquoi pas? Il faut qu'il n'en a pas. Il y a une sifflet des accents. Bah ça moi avec du sort grosso modo. On peut se la caméraman do si la sol pas miré do. Après les dos. Rami la cour à musique en doit tout. Et puis on doit constater. Comment tu les as la musique? Ils savent la théâtre. Ils savent même le théâtre. Ailleurs à pas image bonne Ils appellent la coupe couture sans aucun tellement do. Sinon on va se réunir face au nous pour nous bailler. Une manière agréable ou désagréable à l'oreille. Voilà. Do, ré, mi, fa, so, do, la. Bon. On a des choses à musique avec les dates. Apparemment, on il y a un matin qui nous faut. Non, moi je suis déjà habituée là. Je suis déjà habituée d'avoir les climatiseurs. J'imagine quelque chose au Saliawa. Alors là, c'est nous c'est comme on a des tomates. Voilà. C'est ça où il a ma tour. Quand tu l'as pas été papa, na uti congé na ukuta libota ya simba. Tama Solola. Talaka ba caméra yebo. Elle a mis sa caméra au place qui est bien. Elingi kotel sekoza mutu munene. C'est que kotiki ba famille ndenge nini. Zela mo konza soya. Merci na zo zela mo konza ndenge mato. Ah, la bande au bien à l'école. Ba bien na ba bien na za na ki bana. Oh bana c'est les enfants gratuitement les choses à l'école. Ah, oui, je suis à l'école. Vous avez un dans la carte au milieu. Et puis la namaste. Hein? Namaste. Namaste. Namaste chez vous, tu vois. Namaste, c'est la réponse de bonjour. Et on va dire namaste. Bino boloba namaste. On va tant que Congo, on a tous namaste. Et on a tous ça namaste. Atandele. Atandele okosala mosantu eleki ezali yesu masi ya nazareti. Soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete. Ndenge namoni ye lelo azotambola quelque part buku ya nkolo ye moko ezalaki. Deuxième chose, nzambe asalisaka kaka bato à travers bato. Ye ayebi naza wana te mpona kotanga bakombo ya bato, ye ayebi ndenge nini nakombaki yango. Opesa mpe merci na moto oyo akomisaki ya troisième personne oyo tokoki kopesa merci ezali paul hôpital monsieur ali jantani asali hôpital moko oyo ezobikisa bato na bamaladi biki. Aye naza na esengo mokolo liboso namonaki ye nazalaki un peu choqué kozongisaka lelo atelemi azoseka tozosolola seke topesa mpe merci na moto oyo asali hôpital ya ndenge na mboka na biso oyo epema koyede biso. Quatrième chose a respecté bapansement na ye akamata mpe hôpital ezala ndako na ye te avanda na ndako na ye soki mwa lika moke ye mwa susi moke akima mbanga tozelaka te ntango toza na mpasi po toya na hôpital toyotika mwa eloko ebandi oyena hôpital oyo ezali awa mpona kosalisa bacongolais d'abord mpona koyede biso na bapasi oyo liboso tobanda kokanisa ke tobikaka nango te lelo oyo yaka nano komenga mwa
Maman Epela est venue ici. Elle nous a été confiée par quelqu'un, je n'ai pas le droit de citer son nom, et pour que nous puissions la prendre en charge et que nous puissions lui administrer les soins nécessaires pour qu'elle quitte la maladie qui l'a accablée. Et aujourd'hui, après quelques jours d'hospitalisation et de soins, je crois que quand vous la regardez, vous vous rendez très bien compte qu'elle est en meilleure santé. Quand vous la regardez, vous voyez qu'elle a repris un peu, comme si elle a fait une cure de jeunesse. Elle est là, en très bonne santé. Donc la première chose à faire, c'est de remercier le bon Dieu. La deuxième chose à faire, c'est de remercier la personne qui a recommandé Maman Epela ici à l'hôpital. Et apparemment, qui a même pris en charge tous les soins. La troisième chose à faire, c'est de dire merci à M. Rich, promoteur de cet hôpital. Vous dites là que la maladie que vous citez n'était pas curable. Bon, si c'est de ça qu'il s'agit, aujourd'hui vous avez la preuve qu'elle est curable. Parce que le recours souvent à la médecine traditionnelle. C'est la meilleure façon d'abîmer son corps, c'est de recourir à des médecines qui ne sont pas encore totalement maîtrisées. Mais qu'est-ce que vous allez dire à toute la population congolaise par rapport à cette maladie qu'on appelle Mambasou et le recours sur le tradit? Ça c'est les praticiens qui doivent dire. Deuxième chose, moi je ne suis pas médecin, je suis directeur général de l'hôpital. Mais tout ce que moi je peux recommander à tous nos compatriotes, c'est de s'adresser toujours à la bonne personne. Quand vous êtes malade, allez d'abord voir un médecin. Même, je voudrais aller beaucoup plus loin. N'attendez pas de tomber malade pour aller voir votre médecin. De temps en temps, allez voir un médecin. Et toujours découvrir quelque chose qui n'est pas encore advenu. Et surtout que nous sommes à l'hôpital, là je vous signale, c'est vraiment un directeur qui m'a vraiment traité. Comme vous me voyez, je suis devenu guéri. J'ai une autre peau comme vous me voyez. Alors merci à maman Olivier Lembe. Moi je dois citer le nom parce que il est la femme modèle. Il est mystérieux, il est l'ange gardien pour nous les Congolais. Et l'hôpital est là pour nous tous. Celui qui est malade, n'attendez pas à la maison comme on vient vous dire. Tout le monde venez vite. Vous prenez des soins comme moi je sors. En tout cas sans microbe, sans quoi. Non, il ne faut pas rier. Non, j'ai mes documents qui sont là. C'est les Dani. Daniel est là mes documents. Merci beaucoup à tout le monde. Mais bon, Monique, j'ai déjà dit que non, c'est lui qui a vu le père, a vu le fils. Et puis, ce peut pas comédien, tout le monde qui a commenté le son. Oh! On a Monique, papa, on a beaucoup de Nandenge na biso na bi to mona na sidi o mo goza mo tubali Teresa ba kise baloma donc c'est dit aux là c'est na dans 6h50 on a pansement to pona na pansement boso na ina na moni papa si na tena pansement pourquoi je dois passer par le père après je fais le pansement moi-même je me passe à la passe à la maison. Allez, merci beaucoup, portez-vous bien. Merci. Ayanoliba oyoba eleyete omongai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai ongai nakomi na suka yawe Eli, laba sabatani, bona nini otikinga. Eli, laba sabatani, kotikanga ite. Oh, kotikanga te yawe. Nakoma sija humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasi na salela yo. Kolo nanga kino na kolata motole yanga yake Tongo ekotana te Shilo nanga kino kopesa nga komasika Ngapelo kola Jacob Kuteko ina te Kolo nanga
kino nalonga etumba oyo tokotana te sokopambolika ye te telemisa moyeyo lisusu lokola Josue telemisa moyeyo moye koleka te soki nanolongisi ngai mona loboko yo semona loboko yo nokisa mvule yo Jésus de Nazareth nokisa mvule lokola Eli epata mokebetisa mvula nzambe fongola lole yo fongola lole yo Alléluia amen je ne pleure pas, je ne regrette rien, s'il te plaît. Les nabos et maman, les oui, ça fait du bien, vous voyez maman, ça fait du bien. La bonne santé, ils sont devenus mes amis. Mais en langue, nous parlons à chaque. Mais bon, bozela tokota na rabi esala mwa bien boye ayaki na ambulance mais azozonga azobaka mwa ndako azozonga na sase oyebike asase oyo nga mona mibazongo batya na botu asase oyo mozonga petisa eza climatisé donc nazali kobanga soki na kote na bi nakozwa biloko ya ville te nzoka oyo eza mpena assassin esali mwa bien très bien mais par rapport à traitement ozwi mama epela ndenge ezalaka mbasi tebela mwa tokomi esa neti avion mbasi tebela mwa bokoko ozanti mwa bokoko te mais ça va te bokoko te vraiment ça va donc na bokoko po eza bango nyonso mpe baza baminga na bokoko po bokoko na biso mpe batraitaka bamaladi eza kaka te keno bakoko na biso batraitaka te bakoko na biso avec bakoko na biso ça par rapport à la date au Salika, la carte hôpital, souvenir ni parce que pour moi, aux yeux, ma maman dit, on a la carte à la carte hôpital. C'est ça qui pour bon, et ça pour moi qui est là. Ça faut zoomer. Il faut apprendre quelques temps, tout va bien zoomer. Carrément pour tant qu'artiste, il faut la créer. On a créé qui gagne awa, deux gagne pour la qui n'a quatre secondes dans cette là, ça qui garde malade, à quand malade garde. Donc quand il y a un garde, on a besoin de chamenga. Talaga ya la like n'engana sali tu moi sympa à résumer à la nomba à donner à kanenga. Alléluia amen. Oh Sabaote Yesu nde ibanga nanga na batama pona mona kemba nzambe papa soki nazwi ngolu permetanga namona ta monkongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobali pona mona kembono
Sabaote yo, Sabaote, Sabaote yo. Ambayude yo, Ambayude, Ambayude yo. Pananjile yo, Pananjile yo. Alléluia, amen. Alléluia, amen. On va que ça ensemble il garaba défi. Jusqu'à quand Seigneur tu possible. Et toi mon Jésus de Nazareth. Toi qui nous secours. Sabaoth. Lève-toi mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Zamba serait pas bon moi Jésus de Nazareth. Vraiment merci vraiment. Maman Olive Lendeka. Maman na évité. Ozang sanga kama loba maman. Ozang sanga kama loba. Na zo ebate na loba nini vraiment maman merci beaucoup. Na moni soutiti elo. Elo na mona kana na ezaka ya ngote. On a moni sikolo. Ozongi sepena na chasser ya sika. Avec on a carton a été. Presque 2 mois. Presque 2 mois vraiment. Maman, merci beaucoup. Merci maman. Merci. Vraiment esengo ya ebele na komona susu ndeko na ngai susu elongo la mona kekenda ki oneza ki nanga pasi chaque jour na ozo na ndako na kolela na pasi na lelo na moni elongo ba la popi. Merci maman. Merci maman. Merci. On a les réseaux sociaux dans le maman Olive Lembe Kabila, maman moko bien, maman Yabana. Bolimbisa nga penza en tout cas, maman na biso penza, maman soki yote. L'état musima kate linga ndeko na ngalo. Maman te sengo kaka merci. Zala kaka na ngwende na yo vraiment. Zala wana. Umbela. Ba bouger les biso yote ba bouger te zala kaka. Faut umbela ba nde ya bate pele na osangisa ba ne ya bate bela ta 10 ans na prendre sangisa. Baki selio mama. Na baki selio mokini mama ba ni la bango 10 ans na baki selio. Ta mina mama umbela. Umbela mama. Na mo sunde ko na ngasi na age. Ya beta na lo ko ana dinga. Titi. Na beta mo lo wana. Beta na wana dinga ka. Merci. Ya na hashi mo pardon. Merci na batunyo basani mama epela. Donc ndi na lo baboye na za resenami kati na ngai. Merci vraiment na prophète Konde Paul Dominique oya liba po analyse so na njila lo sambo na mama Safara. Merci beaucoup. Merci belé na mama Olive Lembe oya za ange gardien.
technicien ce qui est pela le baboye eza pour la maman Olivier on a télé nga nazaka déjà demi à mort na commune na zone en vie donc nazali na cette transfiguration donc na bongoni ya sengo na baina la plateforme ya Jésus to kana ila mana rabi to babi couleur vert bino mboye eza couleur ya nzambe eza couleur ya kimia yango nzamba sala mokina iso landi yango eza vert sala banziki na couleur vert oyo ata mo comprena te mais biso batamu masuwa no atini ndeke ya na likasa ya vert ba comprena ta merci bien na bana photo merci belé na camarade Nanga Sanga, maman Bonheur, merci Bélé, na maman Eve Spiritualité, na Paris, merci Bélé, na maman Pigeon à Londres, merci Bélé, vraiment na bana poto nyonso bien na ngadisha motomètre en banzame. Azara toujours wana pona pour ça na ba voice pour la et puis la qu'est-ce qu'il y a quoi. Merci Bélé et Bélé na ba internet nyonso na internet ko balanda la biso. Merci Bélé vraiment na ba caméraman na biso baza devant ngai. Na ebiti combien de fois je dois vous remercier parce que je n'ai rien à vous donner. Vous allez montrer votre amour ou l'amour? Votre amour envers non, c'est pas votre amour là, c'est l'amour du Christ, l'amour du prochain. Donc merci Bélé, vraiment na ba caméraman tout na CP na bino makasi les journalistes na CP na bino te parce que surtout na CP na plus rapide que nous. Non, liboso ngabi oyo rafatite la merci beaucoup na courage, merci Bélé na Kakalea. Merci na Paul Baratro, merci vraiment, merci na Rabi moi na Nzambe yanga beta mavango yo so ndingo mavango to na bingo mavango de ozomi benga e wa mavinga na mavango kasi mavango yeba mavinga mavango yo mavango donc vous êtes toujours le même donc mais là au samedi ça tu quoi et c'est mon engagement Jacques le quoi pour moninga je suis déjà revenu. Tout le monde qui me suivait vous allez suivre encore, vous savez la voix, c'est que la voix est devenue encore plus que la voiture. Merci bien maman Olivier mazong singa les sengonanga azong sana katanda ko kala minute bo mona ka babilo mama pelosa la bino na et puis la TV comme d'habitude to côté maman ba TV parce que tout le monde a des TV riche dans tout le monde apparemment les mots cool non apparemment les mots cool comme de l'eau qui coule non n'échappe pas les mots qui coulent dans mes veines quoi moi ça et comprenez mon émotion j'ai beaucoup pris des médicaments alors ça bouge la tête ça. Merci bien en tout cas to vanda to mena moi ji na komba maman Olivier Lembe Kabila maman les oblumé zamba maman la maman azana moté maman mani mama azali ange gardien baba congolais nyusu bino sonde buzambo na bike non maman ko batela bino babi maman nda bomba rabana soko moni epela ovimba vimba buseke maman za pene babi mingi pene maman Olivier mingi pene maman Olivier mingi pene ya maman Olivier yango saka maman Lembe Kabila yango mingi pene ya maman Lembe Kabila voilà babi eza maman na biso donc aotika ne biso te wana siko bo vanda il faut vanda non na funa télé on a vendu trop rapide on a vendu trop et puis tant que là dans la robe de Jésus on ne va pas mon équilibre et ali ko boka ça vanda autant la tête comment on passe kilo nene Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de ma scène, à un habillon que tu as. Maringa Septandé. Maringa Septandé, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septandé, FB International. Na Kasavubu, c'est la Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quel
que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.